Apparemment, j'aime bien au coup de ma Président Mogondo, Olobani, na moi moi suis ami l'émission bah c'est plus élevé ma case. Ah non 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 non, c'est mon frère Seigneur. En tout cas, je suis vraiment ravi. Voilà, Président Mogondo. Ah, et Sopio, ngam tu nabi kisi voya ende kona yo moko tata moko mama moko. Le pont on a eu un baquet là non, bah côté y a pas première, c'est bon mon est là le pont on a fait. Le pont on a mis un match. C'est bon mon a en tout cas pas de lango. Merci beaucoup, le message est passé. Potani. Non. Loin de là. Une fois, il a fait Léla. Il a fait Léla. A bien dit on se va vendre là-bas sur là. Mais c'est pas qu'il a fait Léla. La carte il a fait Léli. Bah vrai Congolais, des pères et des mères. Bah vrai Congolais, il y a des pères et des mères. Neti babiso. Voilà. Ce que j'ai là qui a déjà fait des décor et bah décor va bimi va faire et va quoi ouais donc ce qui a là qui va on a félicité Plateau et puis Degré Bruxelles la émission c'est toute la première fois. Merci. On a vraiment émission et puis qualité image tout donc c'est Gémi d'or. Quand c'est entre biso nouvelle le maître paille na choc le ngé wana ko ya la raté ce qui toye bio moto ya groupe avec na biso c'est tout là au solo là na groupe mangwao il est côté ranking na biso donc c'est ça l'affaire mais tout ça kana bolingo ya makasi mais tête là na ranking mais bolingo makasi ezalaka théâtre Luanda stable président Luanda botika nanu d'abord caméra no ya Kibunga et logo na nezo boma biso Kibunga eleki trop. Mutu nyonso na yebi atoza no leader te olinga go bimara leader qui l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chaîne par excellence Yé Nini Gémidor Banangola, Gémidor TV. Et ça, na ba émission Yamakas. Ba théâtre Yamakas. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagagia bien, film bien, information bien. Bo s'abonner. Tala ngana zawana. Boko mona ngane bolingaka nga. Gémidor TV, Kenya Bosso, avancez! Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala batéâtre, odingo tala émission, kota pasi msesute. Place de Chino Lanzali, soso pe mobuto azali. Batu tout bolinganga, na ope bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de sala awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont poussé la makiki. Toko makasi bande kunengai. Baba de Yontinga, udo sala musene yo kitoko. Gémidor. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que beaucoup de bilo kitoko, bagaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, balubi, muto ki mate muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner. Abonnez. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner pour reçoit émission Kafu, pour reçoit gaga Kafu. Pour reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement pour rater. Est-ce que si na kosabino? Na note. Est-ce que si na kosabino? Na note. Boumela. Bateyate. Bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement.
Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu sur news tout. Pour tout ça, là, décidé. N'a qu'à vous s'abonner. Yo, aussi là. Nin. Pour bandola lanza, te bandolia qui a mal, qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite. T'as la star, na vino tout. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu so la raté. So di mutal. Utani ngao. Ngana qu'à vous s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre pour bomona nene botai toujours. Nyoso tu yikitok izene Jemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Shit babota maranango. Alors belle motote ezala te ke nga ministre bena sepelite nga gouverneur bena sepelite nga yi premier ministre bena sepelite asaleli par na ye etake artiste. Na ina loba lisusu pe boy. Oyo nyonso ayebi ke azochela Congo manioko na mai. Iloba Messi 10 a match. Oyo nyonso azochela Congo manioko na mai. Akokutana na justice ya Nzambe. Pe akokutana na peuple congolais. Biloko na bino bosala ya pam. Biloko na bino bosala ya pam. Boyeba yango biso ba wazalendo ya Angola tozali. Okoma wazalendo Angola? Boyeba te. Nazo tu na po yaya na pazali nazo yo kama bo. Ba wazalendo Angola bazali biso yeyo ba wazalendo Angola. Aya. Depuis M23. Bokeba lisusu. États-Unis ailleurs. Boba na ko bima na malembe. Mais balobati ça za comme milieu de village yo zo. Ngana za milieu de village te ngana na abunda nepo na mboka. Ma milieu de village za te mboka ne. Yo sanga na Congo wana. Lelo na vai na ngabo, président Fatipa Rolo Bageno ou Maman Denise Rolo Bageno, tous les Congolais, tous les comédiens oh nous sommes na Angola. Libana mboka lelo bobima. Mbango na kobanda. Mutali boshe ko zanga. Alors, na pesi les sous merci na notre excellence Papa Jean-Pierre Bemba. En tout cas, félicitations na musala osala. Félicitations. Bon, si vous bino bat botikali. Bon, lobate. Bon, ça non c'était. Bon, lobapeti. Bon, ko lobate ke Rwanda mutazo boma batu na biso ru. Kagame mutazo nyoko la biso. Bon, lobate. Bon, lobate. Bon, loba. Ngape na loba par na ngai tant qu'artiste. Na loba par na ngai. Oko ta groupe na. Oko ta groupe na politique hein. Ngaku to soki kutu ba lobi ke no. Na sala politique na ko sala pena politique yango donc d'ailleurs père ndé na zo ya boy na ko postuler gouverneur ya ville de Kinshasa nga bourgmestre ya Kasavubu ndeme bourgmestre te fona za la pena gouverneur ya ville de Kinshasa pour moi déjà mabulo eza na ngamba na osilsango mais faut banano ata bourgmestre ya Kasavubu parce que Kasavubu eza commune na yo Kasavubu ko sala ba komona kino so Kasavubu commune nga oui bien sûr mais nga fona banaka mbala moko gouverneur ya ville de Kinshasa on a dit pour ça na sala te na lobit nga lobit ke ye o za na sala te biso nde to za batu ya ba gouverneur ya 2028 pour 2028 tam sungam na la président de la République te na 2028 pour nous postuler eza na kota présidence eza na kota ya ba député donc na postuler na ba côté tout eza normal en tout cas so il peut ba sakani président assemblée nationale eza normal moi aza mwana mboka onyo sozoloba ba question za ngai ba réponse za eza ko s'engager mais to ko empêcher parce que aza mwana mboka ah voilà donc il faut empêcher nga pona ne mo ta ko loba lokola za artiste akoma président de la République des États tout le monde a Donald Trump a uta kacher mais lelo aza président de la République des États-Unis mais président ya Ukraine président ya Ukraine azala kanani to libérer ya Bruno rapidement ya Bruno kena yo ya Bruno okoloba nini pona émission to kundela bosolo je passe aux zola na ndenge zo kende na moni eza vraiment chaud okoloba nini pona émission yo bon
Félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui. À tout moment, l'ovation est dans la c'est bon. C'est poli 5-6. Merci. 5-6. Merci beaucoup, merci Penabiso. Na jamais d'or totombelio journée mola mon parce que au PCBiso temps na yo ozala makambo belé ya kosala mais ondimi to solo na makambo yo o ba te belé pe ba zui mayele belé na temps o ka moké aussi koloba. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, d'accord. Merci. Voilà. Président Mogondo. Ah, esopio ngamdu na bikisi yo. Voya ende kona yo moko tata moko mama moko okoko. Alors, non. Degré banako lobela, banako lobana na se, na banako yoki. Comme na ba président je t'aime, neno yebi voya président je t'aime. Pas je t'aime tellement na otako solo na ina bega kizaye. Ouais, na bega kizaye mais whisky zinga. Ba valeur ni lo mona pa ya bwino nzinga so ke mo vando talibo ndeke bozaki na swabala wana ba valeur ni mona na so seke vandi wana o mona ke na zo dégager quand même ba valeur. Non, on bi mo ba respecter ke makasi. Blackity azana vraiment na ba valeur rebelle ou ya kopesa ye et puis Bruno Nzinga a sali trop na swabala. Il a fait beaucoup. Puis abimisi pe belé parce que ce qui est à sali scénario ce que cheyote moyepe au côté zate retourner secrétaire à cheyote et puis nzonzi ce qui est un exemple spectacle ce qui a classé yo na liste T au kendete donc tout ezaki et nyonso ezaki donc azana ba valeur rebelle donc na yebite soki na opia na kolobani ni na yebite soki na kolobani donc en tout cas pananga azanyos mettons yozo qui était na swabala comment ya Bruno azanga makasi ya défendre yo pendant que le président soit décision wana makasi wana kendaki wapi kasi to sala na yebongo yemo wazala ina ye pas na kati ya la secrétaire pas longwe mais tant on ngana ba bengani biso muta sala ki réunion za kina secrétaire ah voilà. Ah, ngana zalaki comme adjoint. Donc ngana swabala na zalaka lokola vice-président ya swabala. Vice-président. Na zalaka lokola vice-président ya swabala. C'est tout la président nga vice-président. Comment yo lobi que no kuta bonde ya Njil ba on va répéter avant Njil autant que batu yo kuta ki comme président vice-président de tangu baye. Ba o batikali. Automatiquement tant biso to zui relève oui non kasavu to ye kasavu donc obeti musinzo nazana droit obeta musinzo wana ngasi ko na longo ba longtemps bango ba longwe na bango ale biso siko to zui relève kasavu bu et zui relève pour Njil e boaka ki Seattle te Njil e boaki éponge et dans le roi boxe ba boxer ba bunda papa boxer amoni pena makofi legi mingi entraîneur na ye abwaki te entraîneur na abwaki éponge donc c'est combesili donc bango balongola abwaka ba éponge combesili ali biso to zui relève to yesu ko matisa swa balande ye ko bima penza nde ko bima parce que série na bango bazalaki kaka na Njil ezalaki ya babar ya barépétition kaka c'est tout la dosala na ye banini na ye na baradio cassette babande cassette berlin gauche biloko wana mama na mambweni defisanga salita ya mwana na yo soki yanga ya sali na kuzungisa avala biloko wana esalaka ye mpe na lelo ntango ye swabala ntango ye kutuka savu bunde azwi biso toye le toye ko matisa so loko yango mokili siko econfirme swabala po mokili econfirmaka swabala na biso na badadi na bamira yesi econfirmaka swabala na bato ya Njili te donc econfirma swabala nde bato akonfirme kasavu bubumbu nde bato basali swabala po swabala mingi se kasavu bakona na mowe te metango lobi ka mo boya wakeno bana kinna koya kaka bane mboka nanga na koya ne tout ça
le président Facha le non to ya to ya na on zamta liboso mais ba kona na mo été par rapport à maloba oyo pe ya sona me mira esa utima alobaka ke non ngai na za jarement miso salanga na ya Congo te so ku fa semena ku fela na Angola ne bitso ko na matoi na yo par rapport ya ba dire wana est-ce que pas artiste ndenge yozu décision que non ngaso ba benga na okena na mboka na tout ça non okena ba Congo wana ce président bengi non nga nakoki koloba te ke non nga na okende Congo te soki nini nga na Congo na boma mutu te na longola pe mwana bato zemi te akufa ou na yibe loka mutu te ou soki ndeni non eza ke moment moko esengaka ke faut kozwa nanu mwa pause moko po to travailler pe trop faut tozwa pe metu epema metu toye kopemisa metu alors ekomi moment sikoyo ke non ekomi sikoyo moment ya moment comment peut être comment ya baka oyo tango yo lingo kende na oya comment kasi nga pe na osala kana ngati so ekoma ya baka nga pe na osala kana nga osala ka oyo kote retourner te l'ambiance wana fona nga pe na kosala kana nga ngane ne so bien avant ndenge mulumba na yebi makambo na nyonso po nazalaka na Luanda mais naza na Congo nazalaka na Luanda mais na Congo ba polémique na bango wana batala bato basalaka polémique ngate Che Guevara ngate ngana Che Guevara mente la désolé de nous check nga ba donza u bayebi ba vie chochoka ngemi bayebi ba vie fonce matalanza bayebi ba dachwa milangi bayebi ba Mandela Nelson Mandela ayebi Madoke Ndewa ayebi Freddy Maimona ayebi ke oyo kote wana azalati. Merci beaucoup avant que la deuxième invité la biso parce que Léon a bon c'est la ko belami balé avant que la deuxième invité la biso line mama bitanzinga aisenga yeso na kote na tuna yo meilleur film ne on a soit bala ba pièce tourner na soit bala au se revenir au big non meilleur penda yango yo kota ngai Koko Bilali Bina ma Koko Bilali Bina yango ndem te kotanga ekotanga fort parce que to lakisa pena de quoi nous sommes capables. Et ça idée nani? Il y a Mister Seattle. Mister Seattle. Écrit par Bruno Nzinga. Voilà. Mon gars doit tourner qui rôle nini. Na tournera le qui a Yvette. Maman nanga ezalaka Mumbombo qui son âme repose en paix. Le qui nanga ezalaka Yvette qui son âme repose en paix aussi. Et bien là, il y a pesara leki nanga kindo kina bonbon, bani tout ça là, pesa bana ba biscuit banini. Akoma ko yako bébé sa petite sœur Teti na palais, bani tout ayako bomanga na kikoso na ko laver tala. Borwana sala mama na pagai bato baya na ndako bakansi na kufa pof. Degré makile banako bimela. Non. Makile bima fort. Na kufime na lamuki mama na filme après wana nde to yokozwa mira esa olambe alambaka na swabala bosali 3 ah ben oui swabala nde mutu esali lelo opotoza pourquoi parce que to ba filme nde ezalaki makasi trop ba film ezalaki makasi trop ba thème nanu et puis na bato sala bato ko incarner ba rôle normalement ndenge pene ezalaka asali comme le ya solo mais ça mise en scène complicité ni bozalaki non entre bino na groupe ya Ngadia ya Ngadios autant wana bino be bo renier autant wana pe bango pe baza pe robeta ah ben tozalaki na koyoka nezalaki makasi kubeta na bakana non tozalaki pena koyoka na ya makasi parce que ngana bana olonga pe na ke répétition ya Ngadia dia longwe pena pa na biso na ke répétition Ngadia dia Jani pa longwe répétition na bango que son âme repose en paix ayepe pa na biso ba président manoko pekisana te tant subino boroza na ya lelo nde mude koma mabe
ya lelo emute koma mabeke yena yeso ki ba yoka na raté et yonanga peto non makamna bino za ya bino bokotsa bisote bokotsa ngate so nga na problème na na deyo nzinga ezana yo ezanga na deyo ou so nga na problème na maître John ezaya nga na maître John vous comprenez ah ouais ou nga na problème na ministère Seattle so on a venu chango et pas ya Kevin Ine ou nga na problème na Kevin Lokechu na venu chango pas ya marketable non so ingana na makamna na marketable eza ya ngana marketable so nana makamna nga ya ngana wera eza ya ngana wera una na makamna ngana fere eza ya ngana fere vous comprenez na 2 minutes ngana makamna ngana 2 minutes ya ngana 2 minutes o makamna ngana zigura ya ngana zigura na kokotisa vide lointe na kokotisa sobete na kokotisa pe incité vous comprenez na kokotisa pe la dichesité. Je vais remettre à Zarapé un musicien préféré, quand même aux artistes, mais aux appels à Makila, musicien préféré. Bah, musicien préféré. Tu as un musicien préféré. C'est comme, yo, tu n'as pas musicien préféré, mais tu as un musicien préféré pour baser Belé. Ce que les amis aux hommes encore, aux ananes. Hein? Ce que les hommes encore. Ce que les hommes encore. Madilou. Madilou. Pourquoi Madilou? Pourquoi Madilou? Pourquoi Madilou? So na kanisi kaka nzembo ayembela vie sacré. Nzembo ayembela nani mampata, Moussa Wera. Nzembo na ayembela ye. Donc yango wana ipatanga fo. Na kilelo bazate. Côté ba Robino ba fali ba faire ba na kilelo. Te so to lobi na kilelo. Na rolo ba faire pour faire ça ya biso ya maison mère. Vous comprenez? Ya mon ponier. Faire. Héritier. Fabrigas. Pas à belete. Pote ba. Kasi ba on se passe ya biso. Wanoko tsanga belinga wana luka moko. Ah, ba luka moko. Na luka moko. Lobi ya faire. So ba luka moko. Fallait ba gano ma ponier était. So bano luka moko c'est que zela moko Chancel Mbemba wana okena football Chancel Mbemba na joueur okena football Mbemba na qualifié musicien. Merci beaucoup vraiment balobi émission mbia sekenda kaboye bambote la rikana la douce la peso bambote asepela na tuna question rikana la douce wala nangai Albi film moko eboma ezali film oyo Moscovite betelanga nano mwasene apoto bando kepe na Moscovite eboma raba topwani to bando ke na koshite bo parce que yango ne kanga to esko na nzonzingi Moscovite. Alors Moscovite na vandaka boye titikalo bengi biso to ye briefing titikalo keno présent il y a eu yango ya titikalo ya yango alors ba bengi biso briefing eza bani briefing to ye briefing titre film eza Moscovite boyna boye yo mogondo yo mosa uta poto linga yo banini mais bozala na banana boyna boye pululu mukolonganda boye bani tout ça là écrit par nani écrit par Titi Kalou, réalisé par Fioti Ngoma. Réalisé par. Il y a Fioti Ngoma, déjà fait une. Voilà. Alors, et les temps ont bandit tournage nango, to Vandingai, Gianni, Vie de loin. Ouais, Naveshaba. Tu vas dire 4 moi beau tout en négezala na bisi janinga film degré na moni les gars première partie kaka ta premier tableau na notre salle film Moscovite ça danger maman via le bien et mon na kaka
film bima même nanga moko na ndima te petit lelo ti lelo complicité wana yo na 2 minutes dio wana ezala danger dio wana ezala danger mais nenga ute kozala na lwanda bozo ya pete en tokutanaki toye kosala yango sikoyo toye kosala 15 ans après awa na lwanda 15 ans après naye kokuta ye sikoyo nalanda ye yo 2 minutes yo peti yo telema yo yebi makambo osala makambo nini nasala yo peti moko autaka mikili boye soki meta boye alela nga oloba na nga jetem yo oloba afinga nga banini orike peti abana olinga ngai yo yebi bosala siko na lwanda mama na bord eza continuité par titikal ou bien kaka bino kresko ni na biso siko to beti on kaka na TikTok quoi voilà moi 10 à 15 na bo CPC ba fa na bino zongi dio voilà pe et sala makambo nango ekana eko sala donc on surtout yebi page ya 2 minutes ya TikTok na ye okoti omona il y a qui toko kutoto que Eliana chute déjà avant dernière question na ngai pourquoi na basen balinga kotaminga mogondo ba place moko fois za la mobulu mogondo fa ke côté mo ya loyenge mogondo fa mela kaka diamba mogondo nini tout ça rôle ba ponela ko mingi ya mwana pour aller parce que ba scénariste mingi mona sozo comme film faut anager kaka so mogondo za na film wana faut kaka boye est-ce que mogondo pas trop ici mbarate non pourquoi parce que d'abord je suis polyvalent na betaka rôle nyonso bopiama film ni so tourner pasteur so tali tourner mosala na nzambe penda boye au sentir film ni so sala po biso zo yebika ba film no mingi za ozoki mabu non ya qui pasteur na travailler monté mais na travailler lokola évangéliste na ba pasteur ki sasa ngai siatula na nzala alors soko ye na ba pièce oyo ezaki yo patron nini noto jouer pièce moko pa ya petit nanga navigateur eleki na RTGA nazaki boss noko nanga ezaki bidibidi or que mbongo nga nasalaka bango balinga donc nakobala te najwa pena au sentir pena que oui responsable comprendre donc naza na ba qualité wana nyonso pe naza na ba critères tout oyo acteur ou actrice azalaka na voilà toto kende bien je pense que notre discours kende bien na yo benda kiti po yo kama oyo po awa émission yo ezama kama ofinga te awa to lexa ofinga te to linga rolo bakaka vérité je pense que si to vana invité nanga tine to chite boye to tika ofinga mute to zolo bakaka ba vérité président mogondo to zongi siko na Luanda awa tango yo komi na Luanda awa nini pende sala ki okenozo décision sikoyo na kite nanga kene na keno na Luanda pe réalité nini ya théâtre okoti na Luanda to beta so bandika parce que Luanda ya makambo belé alors nga Angola na yango na banango ya yango vous comprenez na ye na zongi na se décida ki nga moko que pour le moment fona ke na vanda au Guintar na Guintar Angola on a yeba ndenge nini bakweni na vandi na Guintar na tali ke no awa différence yena vous comprenez fongole so bandika ngo ba parce awa na Angola na kini be comment awa différence yena koto pe ego pe sabiso opportunité mususu koto pe e pe sabiso opportunité mususu natali koto na oya koto yo na okende pe kuna donc batete sengaki ke no ya nanu refroidir to ya to zwa susu biloko na Angola tango to bimba nango lisusu en tout cas akendaki pena betidi
Mon mari travaille en secret. Mon mari travaille en secret. Je peux travailler en secret. Je peux travailler en secret. Tant qu'on a bima nde. Na ke beta bilo. Qui était dans la gomme te. Te ngana okita babu na isasa. Parce que je travaille en secret wana ko kiter za na isasa te za na gomme. So kiti na gomme, je pense que non. Te ngapela. Ça regret ba fanatique no so. Na okita na isasa ba fanatique na nga. Tous les fanatiques ya Mogondo mente l'homme de Santa Lami de Che Guevara mente. Bozela. Na okita na aéroport Njili. Na okita na Goma te na Njili. Bana Chang. Bana Limete. Bana Kasavubu. Bana Ngiringiri. Bumbu, Masina, Makala. Partout. Boya bozela na aéroport Njili. Avant na Luanda, le président il y a Luanda aux reproches bon na nini. Parce que au côté réalité PBL, il y a aux ala groupe na Luanda. So abio sala ba président ba groupe Luanda ba reproche pour passer et za stabilité. Théâtre Luanda est stable. Ba président Luanda botika nanu d'abord ba Kibunga, hein? Et logo na nezo boma biso Kibunga eleki trop. Mutu nyonso na yebi. Atozano leader te olinga go bimara leader. Qui leadership babota maranango. Qui leadership ezate que non o lamuki kaka boye na komi leader botika lolendo bomi kitisa nzamba otombola bino donc on a kanaki na lobana bino ya mwana conseil pas bana théâtre pe bazana Luanda ba pesa ka ba président pe mutu passe de deux bana nyo surtout oyo boso la théâtre na Angola bino ne bat bo finir sa théâtre Angola. Binonde bat bozo kitisa théâtre Angola. Pourquoi? Bolingi répétition te. Bolingi tournage. Répétition est la mère de la science. Mais bana bazo répéter mingi, balingi répétition bana bazo répéter mingi. Je ne sais pas ce qui va répéter mingi, combien de jours on va répéter. Va répéter lundi, chaque lundi va groupe bezo répéter toi lundi boy. Va groupe bezo répéter. Na sala ronde na ba groupe nyonso tout oyo elekaka awa oyo ba répétera awa soko ke okende kuta tamso 5-6 personnes tamso pe 4 personnes sala ngo biso caméra pa j'aime bien tozavana na yo totalement. Je te jure. Oui. Je te jure. Au moins 3 ou 4 5 6 personnes 7 personnes. Pourquoi? Parce que bazwaka musala ngona considération te. Bazwa ngo comme passe-temps. OK te et la passe-temps te. Eza musala oyo ego memayo pa ego monisisa yo na bakonzi oyo kana kokana eko mona te ego moniso na batu oyo kana ko mona te ego memo be bamboka oyo kana ko mema ko kende te quoi. Donc bozwa musala oyo au sérieux bozwa ngolokola tata na mama ndengo lingaka nzoto na yo linga pe art e sala yo e fula yo e bimisa yo. Alors ba président bozwango ba groupe lokwa ba business te soko ze groupe na yo lokwa business o bano business e kaka donc ozwango business te zwango pena entreprise. Merci, c'est ça. Voilà, deuxième invité na biso aza déjà en ligne ingénieur Don Bernardo en tout cas facilité biso fâche favor lokola koti to mekape ko solana ye. Je pense que tout yo président Mogondo arozala aroyeba facilement pour ba question na bango pezala ki awa. Bonjour président. Bonjour président. Sur musique ezali okimaka musique pona bakanga biso émission te. Ouais ndeko na ngai nazokima. Bonne santé. Tosala émission ezala ligne ça va. Bonne santé. Oui, santé très bien ndeko journaliste. Ouais, nazana plateau awa na Mogondo mete. Vraiment nalingi a détecter non la banana au sol na ye. Est-ce que okoyi ba muna à côté en ligne? Je t'aime. Comment je camera je t'aime je t'aime c'est quoi je t'aime? Ah. Le bachouche. Ah, omoni ko tika kini tamulayi na tiki kini tamulayi. Na bosani ba voix na bino Ah, suna ideo lisu elboso na toko ideo na pesi kombo siko suna ideo. Ah. Soko zana ideo lobi ka rapoto ke to Tito. Ah, Tito te orate.
président makamango ya Johnny Tsakala te Johnny Tsakala te so bina aider maman la pesi comme to les gagner voilà OK abi olapa voilà tozana ligne na biso na Coco Seigneur Coco Seigneur je me dois voilà tozana Coco Seigneur wa aza ligne voilà Coco Seigneur mon frère on a bêti ba surprise au saranate voilà Coco Seigneur Coco Seigneur aza ligne na ebite Longwa oli mbuma yo Seigneur, toi qui connais mon père. Voilà, ambiance c'est la boy, j'aime bien TV makamba boy au coup la j'aime bien. Seigneur. Voilà, à part la j'aime bien au coup makamba. Président Mogondo, olobani na moi moi chose ami na miso ya. Ba surprise eleki makazi. Non, bimisika na Miami, c'est mon frère Seigneur. En tout cas, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi ya koyoka yo lisusu donc n'a raisonné trop. Mais tout le monde en a calaté, tout le monde. Voilà. Président, question na biso liboso za boye. Tout na président Mogondowa complicité bozala qui non entre bino na Chic Choc Loyenge. Bango pe bazala ko na pas mystère surtout vraiment bon on est comme marché ndenge nini. Baboyoka nezalaki to boyoka nezalaki te potango wana ezalaki bino pe na kuwa na bino ou bien ndenge nini ba complexité wana ezalaki ndenge nini Allô Oui, allô on a vu qu'il y a mité wana tango bino bozana na Chic Choc Loyenge pe bango baza pas mix sexe à tous les est-ce que to tourner question wana complexité wana ezalaki bino ndenge nini na tango wana ezalaki no o na ndenge na bango na kana bango bino pe na kana bino pe comment non en tout cas l'amitié à Chic Choc Loyenge Ngadios avec le groupe Venangai Squabala donc ezalaki groupe moko ezalaki tozalaki na union ya makati tozalaki na bolingo moko donc na kati ya bolingo wana donc mabe pende ezalaki te tozalaki kaka bata basentiment ya bolingo donc bito tongi songi makamba buzoba makamba kobokela bamaladi makamba nini boye en tout cas biso tozala nango te so tomoni fe na biso seatulo tomoni fe na biso ngadiadia tomoni bave na biso bave Johnny tomoni Fai Gianni Vexas malheureusement akenda déjà tomoni Mogondo bave Dona Bakei bajokisa bazali Bruno Nzinga c'est directeur azali alors de beaucoup des artistes autres allez na bango en force parce que les groupes Swabala avec Chic Choc Loyenge et na alliance ya makasi par rapport ya ba groupe mosusu toleka na deux groupes autres bandoko za nango très bien et les groupes Swabala avec Chic Choc Loyenge les restes terme tout le monde groupe Vena biso sans souci groupe Vena sans souci après vraiment groupe Simba posé Lombe après tokona ba groupe Salongo ba groupe Nzoi donc à moi ba groupe Mususu donc bon Rankine Konde za ma casse entre biso nouvelle Loyenge le maître pai na Chic Choc Loyenge wana ko ya la raté soki to yebi yo moto ya groupe avec na biso c'est tout là au solo là na groupe Mangwao yeba ko ti Rankine na biso donc c'est ça l'affaire mais tozalaka na bolingo ya makasi mais tête là na Rankine mais bolingo ya makasi tezalaka mais
lelo on reprochera théâtre ndenge kende là par rapport na bino et là on est sali que lelo théâtre et comme ndenge komi lelo théâtre eza suna ba valeur te lelo théâtre komi abakan lelo théâtre komi ba kamone se continue théâtre on reprochera par rapport à ni ne sali que no ya bongo mais ça kindoki batu balingi bonzambe te yeba déjà place oyo bato ya bolamu bazalaki bana nzambe bakosangana bazuta koreba kokabola lipa katikati ya ndeko azangi katela ndeko oyo pesa ye mayamela sala boye me okomomona lipa yango mutu moko akomoluka akanga lipa abenga moko na mopanzi na ye ayaka na katelo lipa c'est faux on eza déjà kindoki parce que art na biso ya liboso na oyo eza différent de beaucoup de sciences déjà bandeko na biso babebisi bana bato ebele na barankine ce sont les sciences eza kindoki comprendre eza kindoki parce que à l'époque wana eza kutu à l'époque te à l'an 2001 na kata ya biso na théâtre tozalaka na balesbienne te tozalaka na bapede te ocomprendre tozalaka na bango te mais lelo toetrouve bapede toetrouve balesbienne toetrouve babiloko moko ezalaka te motu likolo kobenga babengi neti mogondo benga koko seigneur ya kotourne eloko mogondo abi nana limero na ete boluka moto mosusu abenga ye eske moto wana kobengo lisusu maple. Merci beaucoup Koko Seigneur oh lobby eza vraiment très capital malheureusement tozongisa o lisusu to bandaki déjà na kokota kota olobi makambo eza très capital président Mogondo Olobani rapidement pour l'état présent. Ah oui donc oh pendant Seigneur à lobby yango wana tozomona lelo donc eloko ya kobakisa eza te donc oya lobby yango wana donc tozalaka na bato wana te lelo tokoma na bato wana na monde art donc voilà. Merci beaucoup Koko Seigneur pour l'émission genre émission Koko Lobani ni pe batunayo européen mbote na ngolé ko sala malamu mingi. En tout cas on a pesa ga mbote mutalibo so eza nzambe na remerciant le bon Dieu ou apesa bitoni tout souffre leur vie. Le deuxième na remercier tout l'artiste il y a un TPC d'Angola na pesi bino nyoso bambote belé. Merci. Apesa ndeko na ngai Izingo Imambi bambote belé Filongoi bana nga banyoso bana makala na pesi Timba Mifindu bambote belé Timba Mifindu bambote belé na pesi pe maîtresse Françoise maîtresse bambote belé na kata Luanda na pesi pe Belbiche bambote belé en tout cas bato bazé belé baya Claude Mafuta bambote belé donc émission penza bien resté kitoko makasi lelo kana yebi sabino boye benga makasi na mbula oyo betaki oyo donc oyo makamba ya njile debordaki bato bakufaki lupango na nga ekendaki donc na mbula ane meme lupango na ngai yango bakela no bakoto ya ba première so ba omonela nga lupango na tete lupango na nga ya machine ba omona nga to ka ba dilango. Merci beaucoup, message est passé. Merci beaucoup, message est passé. Merci bien attends au petit biso chez Million TV to tombelio journée mola Koko Seigneur. Merci na zongina on a boulot mais na ebi bo bien ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup président Mogondo Tolandi Koko Seigneur. D'ailleurs, on a fait son émotion, hein. Mon ami a mis sur les clés. Koko Seigneur, Bominga fort. Bominga fort. Courage, hein. Ah ouais, donc, mingi a olobezate. Orlobani n'a jamais émission. Non. D'abord, on a félicité notre plateau. Merci. On a félicité plateau. Et puis, Degré Bruxelles avait émission, c'est toute la première fois. Merci. Nous avons vraiment émission et puis qualité, image, tout. Donc,
c'est Gemidor. Merci beaucoup. TV. Donc, félicitations. Grâce à Papa de Ondinga, notre secrétaire Isabelle Caroline, na Papa Guilhem Akamunde, Bapesi, émission Isala Boye. En tout cas, c'est bon vraiment. Pour nous, ceux qui savent, et pour nous, ceux qui savent, nana kufiti na zana na vie. Pour nous, bambote, na pesi, na banana liboso, na banana Veni Mogondo, Mireille Coutina Mogondo, Danimbala Baudry Mogondo, Arlette Nzinga, Lydie Nzinga, Bruno Nzinga, Gelor Nzinga, Dani Makondolo de Bundes, Pati Tumba de Bundes, Vieux Chocho Kangeme de Parigo, Vienanga Foncia Matalanza, mon grand frère propre, Wana ya Fabi, Bébé Takololo, mon beau-frère. Ah, Koto Nathalie Papa Leki Franck, Mobali ya Mama Leki, Nelly Ntseka, Mama Elvire Ntseka, Nathalie Kotoyo, Yvin Ntseka, Nathalie Kotoyo, Naomona Walin Ntseka, Livio, Nathalie Kotoyo, Naomona Bango tout, donc Bino tout na lela Bino, Dadi Milangi, Dachwa Milangi, Dadi Milangi, Nzambe ya mayaka na loke, Nzamba mayaka ya loke tu na kikolo. Donc ye, soko somi mayaka pa na ye, ata kure katadi, mwine epe. Nelson Mandela, père double, mon ami propre. Gaël King, ya yo. Luzolo, Pauline. Yayo pe yangoyo. Guy Laroche. Petit nanga Guy, maître Guy. Maître Solo. Maître Mikado. Na kikolo, donc bino nde bat bokanyi kikolo. Na bo sanité massa na ngai. Ndoi na ngai. Alpha. Chef Alpha Nzinga. Yo pena. Ba matabakita. Umela. Blaise Yoyo, Umela. Chico, Mombeto, na Paris. Kitoko. Bino tout na lela bino, grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Merci beaucoup, grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Voilà. Grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Et le banango Kofi Olomide. Alors, grand prêtre mère. Mama Bimaka. Mais soukara na baliko. Blandine, bengo, fumbo na fumbwa. Mama Hortense. Nzamba maneti na kikolo. Mama, umela na yo pena. Mado kendewa. Merci beaucoup. Pourquoi pas nga pena pesa bambote nanga rapidement na régie tozana ingénieur Rigen Penge yem tata na régie na sima caméra tozana na ingénieur donc Bernardo yem tata ko simba caméra wana donc ya zali double zénith yana benga double zénith azakoto yo ingénieur donc Bernardo. Pourquoi pas na pesa bambote nanga ina Nicolas Meta ya Bazel Ndula balobi Ebenezer pharmacie Ebenezer ezamana kisinyo so luka kitoko ezamana na Kimbangu. Mbote nanga na Thierry Kassa, mon vieux, mon grand frère, Thierry Kassa. Babi moto na oye ouais. Thierry Kassa. Ouais, mon gono mete. Mon ami propre. Voilà. BBC Kassa na peso bambote place Zoamio. Mon grand frère Trésor Nginamao, famille Nginamao miba na peso bino bambote Esther Ngabadi, bambote Belé, Cicero Koki, Masi, na peso bambote chef coutumier Gelon Ngangala. Chef coutumier Gelon Ngangala Code de Grenoble. Na peso bambote Hervé Lukoki famille Lukoki mobimba na peso bino bambote ser na pitu na Lukoki ya Toto Michel na peso bino bambote balobi mama bita nzinga na peso yo bambote place zo miona bana nyonso ko passer na poto pena batala rabiso na télévision
batala biso na télévision boye mama nzinga la pesi yo bambote JDK John Diamonika Mopao bambote na yo frère Nixon Mavinga na pesi bino bambote donc TV Zangonga na yebike no ba o na pesi bambote bazali ba o yangai soko lingi émission o sepeli na yango komela biso wana numéro de téléphone eza wana benga biso tozo koteka biloko tozo koteka ba caméra tozo koteka bilamba tozo koteka biloko ebele na kati ya Gemidor o azana besoin ba lumière makambo ebele Gemidor eza makambo ebele ba numéro yango wana ozana besoin ba téléphone ba biloko ebele komela biso ba numéro na biso za wana oza mobimba pona contact ya Che Guevara mente abusana ko pesa numéro na ngai donc na ba fan tout wali ko soutenir Che Guevara numéro Che Guevara ezali plus 244 code Angola plus 244 donc plus ya Willy Moucheni 945 19 56 63 00244 945 19 56 63 c'est mon numéro de WhatsApp, c'est mon numéro de TikTok, tout Isawana. Donc vous s'abonnez massivement à TikTok, il y a Che Guevara Mente aux ala des cités. Merci beaucoup, je vous aime. Voilà, vraiment biso ma numéro la biso sur le paquet déjà Isawana Tolingi Binomingi. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao.